tolobeli Japon mingi sikoyo komi tolobela alobela makambo mosusu bilamba mosusu biso mpe tolanda yango mpona ba 25 ans oyo ekoya. Tango ya koya wa ebikala na kitende ya bien aya parce que ame koma mamango za bongo kola teza kitendi ya t'arrive qu'on le maréchal pardon papa batika yo ozongisi bango mbokati trophée babongisi awa eza pena mpona biso Piccadilly président ebike na kimbangu staff mwezali Piccadilly. Quand le maréchal réunion l'équipe vraiment qui toque chaleur et l'équipe belé na longo lignonso mais naza bien habillé maréchal minga lobeza te tozela ka maboko afunga matala ka yo leader babi basi basa Luanda tozela vraiment maboko akofunga tu ya mona 4 de février de maboko afunga en tout cas par l'exception nzela jour à papa Wemba J'arrive le compte. Les abeilles de Mutamba Lingala baloba Thomas, ya maréchal Rive Kono, atindi ngai mpona ko superviser misala oyo yako sala a. Tous les sapeurs, tous les sapeurs bozangate, soko yebi koza sapeur, olobelaka forme, olobelaka nyonso. Le 24 avril oyo, ya année oyo na junior bar. Tolasa musala o pari pasala o batu bayebi na luté tolasa na miso batu bayeba ke pari pasa nani ba fille balataka bien religieux qui tendi donc tous de la bino le 24 avril et ça la bien makasi OK babi onde na temps baloba kaka tozo maboko fungama basa Luanda baozelo ba vrai chéri Luanda baozela. donc arrive kono eza grave c'est na plus de 20 sorties à 13% de fait panzana mon antenne na kambo to na lati kaka yoji ya mamoto biso toza toujours na kati ya religion kitendi yoji ya mamoto bandane kotiti na se yoji ya mamoto. Grand événement o ekoningisa Luanda ekoningisa Congo ekoningisa Brazza ekoningisa secteur nyonso ya mutu nyonso tout alobelaka makametali religion kitendi. Merci mingi pa ya président na ngai Rive Kono Saint-Esprit maréchal oyo petit na yo aza président Piccadilly nalingi na kotela bino bilambo bokolata lisusu pendant 25 ans c'est-à-dire kitendi. Émission, Outima, ingénieur, bravo, bâti ailleurs, et mon voisin, malalié, et mon voisin, Tadiouli. Bonsoir, internaute Nyonso, présence ya lumière d'Angola, présence ya Angola, Outima Ora, TV. Toye ana junior parce que tozo kota réunion toye ba nini toye ko solo la na yemoko vient na biso acha mo voto tozana Emma Marcel na papa junior a mouru mais toye vraiment réunion spéciale pour na arriver kono toye to solo la toye ba nini ekole kana kati ya réunion pena ba fille ya disque bazawana pona kozela toujours arriver ya Rive Kono parce que balobi ekozala défilé de mode ekozala événement ya Papa Wemba hommage ya Papa Wemba 4e anniversaire ya Papa Wemba yango penya to ye penya to solo la junior bravo to kota penya bozo zwa biso ndenge nini to ye ko solo la na réunion makamuni to ye penya to lobela lelo na kati ya réunion etali le maréchal avec le maréchal Rive Kono. Valina
dans le biseau. Il y a un peu de Nous avons accompagné la petite Ferrari, les abeilles de Koutamba, donc nous avons dit au Chancel. La diva plus. Chancel, on va lui mettre quelques lots. Comme on a dit. Cynthia. Liliana. Staff, la rive de Congo. Les abeilles de Moutamba, Mamouni. On va le monde à la maison de Toko. La loi de Mamouni. On va le Kende. On va le Kende. On va le Kende. Là-bas, on va dans le cœur. Là-bas, il y a un petit peu de temps à la merci. Plus de 20 sorties à 13 pour fait Panzana, mon entier dans ma caméra que j'ai là, par rapport à arriver à Solo, par rapport à zone de pour ça, la mine, la taxi, rien même besoin de gens basés sur quoi. D'abord, vraiment, les Solo là, la allié justement pour ça, ça peut comment on a cela qui annonce par rapport à arriver. Comme ça peut-être arriver en mars. Or, arriver en mars, c'est arriver en avril. Pourquoi arriver en avril pour ne pas discuter en avril. Merci, nous sommes toujours là. Oui, ça a eu vraiment la question nationale. Ils ont continué à faire des merci beaucoup pour la c'est la présentation, mais depuis le début, on a chuchoté. On a des problèmes parce que alors, ce que nous avons le maréchal Rive École au Saint-Esprit à la religion du Teni. Comme il y a un mois de mars, ce voyage, il y a un mois d'avril, ils ont dit qu'on a un événement, nous sommes toujours pour parler, pour exemple. Alors, tu préférais qu'au moins tout ça le mois d'avril, que tout ça le mois de mars. Donc, le mois d'avril, nous allons défiler les mondes, il y a un sapin, parce que Olivier a dit au maréchal de la religion du Tel, à ça, le doigt dit là-bas, à ça, le doigt la capitale monde. Vraiment, nous allons bien jouer à certaines millions surtout. Il y a tendance confondue. Il y a la baille de millions surtout de 20 millions de faire 4 millions de Boya au monde. Bon, on est événement parce que la journée Oyo, que le gouvernement Mingi, Papa Wem, le Papa Wem, Azaraki, ami intime, il y a Maréchal de Rive-École. Alors, Maréchal de Rive-École, on va faire ça, nous avons fait un bon. La capitale de religion du Teni, a compris qu'on est événement à Bossoté, a préféré les 24 des journées où nous avons hommage pour la Papa Wem. Et puis, en ça, la conférence de presse, à elle, ça veut dire qu'on a à Bombaye, et puis les appels tous sur scène. Il y a Maréchal de Rive-École, comme ça, on a un problème. Donc, 3, 4 chansons, 5 chansons, pour eux, comme un problème. Donc, moi, je dis dans un cas, on a pour ça, je reste le petit. Donc, je suis là. Nous avons un peu longtemps à la
que tu l'as qui te zana Marcel o azali moko ya ndeko ya Rive Kono pe moko ya mutazo sala makambo e sali promotion pe makambo ya Rive Kono à niveau ya Luanda. Bonne nuit et puis bonsoir. Boni. Ça va un peu, nous sommes en forme. Tout le monde est présent sur la réunion, réunion tu collègues. En tout cas, présence dans la réunion, les alliés pour les préparatifs autres préparés. Il y a maréchal Rive Kono, Saint-Esprit, il y a religion qui tendi. Pour que la minute boyebi qui a se préparer ailleurs pour ça hommage à Papa Wemba. Pour le 4e anniversaire de Papa Wemba depuis Akufa. Hier, il y a Moko o Yavanana Papa Wemba, Liana Papa Wemba, Yebi, Papa Wemba, très bien. Et puis, il y a Nipena Batumusus, le rôle de Banyarkos, Bakin Kester. Donc, vraiment, tous autres préparés événements, on a vraiment pour eux à la grand événement. On a Luanda, on a Congo, on a Brazza, on a secteur, on a Moutounio surtout, à l'Obéla Kamarametali religion qui tendi. Na Yango, na Senga, na Bana Nyoso Yangola, na Luanda. Au côté na Mabor, au côté na Viana, au côté na Marthe, au côté na Kasenda, au côté na Sapu, Kimbangu, Golf Doge, Golf Hou, Palanga, Congolaise, Ojaenda, partout Bozali. Ce que yebi koza saper, babenga ko saper, koza la saper car ya simanda côté, koza la ka saper ya biloba lobate, événement munene ezali le 24 avril. Oyo ya année o tozanango et koza la bongo na junior bar. Yaka oya ko lakisa vraiment que ngana za saper, ngana lobela kitendi, vraiment prix et koza la prix moko normal, prix moko abordable, oyo ko faciliter mutunyo surtout à côté na événement wana. Et puis na kata événement wana, bino ba saper et qu'on a un trophée, ou qu'on a un meilleur sapeur, Maréchal Rive Kono a dédié trophée et pas un meilleur sapeur. Ce qui peut te duper moutou, ou à imiter à Papa Wemba, ou on a un musicien, ou y est retient moi, primo boye, il y a un musicien, ce qu'on imite Papa Wemba, peut-être Papa Wemba, ou qu'on doit payer moi, ou to benga à karaoké. Donc, on doit payer moi, prix au Maréchal Rive Kono a dédié Mukolowana. Vraiment, dans ce tous les sapeurs, tous les sapeurs bozangate. Bozangate, ce qu'on dit que ça s'appelle, le forme, le nyonso. Le 24 avril, Oyo, il y a année Oyo, na junior bar, vraiment prier que ça abordable, Oyo facilité, moutounyo sa quota, à l'événement, pe aldoua prix Oyo, maréchal Rive Kono Saint-Esprit, à côté dédié Mukolowana. Vraiment, choucha lumière, moi, mouké nazali, on a le bapenza, yangwana. Merci beaucoup, merci Emma Marcel pour l'antibino moko to rejoint vraiment oyo apesi biso espace akito ko bona kombo ya junior amorum to zanaye oyo zaba chapeau yo ji ya mamoto ba ensemble ya ja Franco Ferré ba mokoto ya Bouti ya Dikembers donc c'est maréchal Rive Kono quoi ti bozo mona tina telemia donc ezali maréchal Rive Kono eza bilili ya mokeme le 24 boko mona nde ba biloko ya sika o boko la tango ti après la 25 ans. Merci. Merci beaucoup Emma Marcel. Kinakiya Angola à Chamo Voto. Toujours solo là, toujours lancé, toujours appel parce que arrivé c'est bientôt là avec Rive Kono sur le terrain. Attends que moi Namboka, Babi Makamwane Simami Kara toujours nananye. Tozana Emoko Junior Amorima, un peu solo là parce que Andimi Kopé c'est espace vraiment pour Naba Namboka. Alors Rive Kono Sakanango, bonheur Junior Amorima. Bonheur tu chouches à l'imère d'Angola. Et ce qui est par rapport à Maramari pour un hommage à Papa Malevin. C'est grave parce que même lobby tu l'as na chomo quoi mais à mon avis déjà ba image pour aozana idée donc arriver à arriver kono c'est grave parce que naibi ane les gars qui ayaka wana monsieur Donald donc mbalo ayaka pour betawa mais c'est wana tu l'as na ba travaux ya podium mais podium tango sili na beti singaye pa betinga to sololi alobi non mon cher wana anda kunanga mabere nanga funa ya ko beta wana pena ko betana alors ba préparatif nyoso teza déjà zokende bien Rive Kono en soit en mois d'avril et coïncider juste na mois ya vie beaucoup hommage à vie beaucoup donc coïncider penza tango ya roya wa ebika la na ki tende bien aya parce que mais comment maman ça bongo mais comment donc Rosala au quotidien changer et les lots naza très content ya ko recevoir de konanga pena yaya à Chamo Voto auto quitter la biswawa ndenge bomoni pe na bilili auto loba pe maloba barenyo auto leka kilikili
juste pour na ba préparatif ya arrive nkono ndenga okoma na mboka. Merci Papa Junior. Babi ba frère chéri pe bazaki kat na réunion ezaka ba sapologie karaté o te ba sapera bala basite babi ban na mibali basi biso nyonso babi ozala kitendi no me yango yo ko bomba te parce que ba projecteur ko za mukolo wana o nga sapote tenga mate babi yakane na molato toza wana ensemble na frère chéri bonne été. Bonne été. Okolo belani parce que arriver quand on pona hommage toujours à Papa Wemba. Okolo bani papa. Bon ngana pisa nous merci na maman journaliste o ayambinga ne sikoyo deuxièmement tous de la case soirée ngo et la soirée mo malamu donc tout commémorer sur Papa Wemba et ça la bien ma case on s'appelle na ba fini ni ba jeune fille ba maman ba fille ba la taka bien religieux qui tendi donc tous de la bino le 24 avril et ça la bien ma case. OK, merci beaucoup, merci. On est là babi abi ba maman ba vraie chérie hein. Habitant aux lata ende tu choucha latine ba jean mais moi vers ça c'est Betty bana ke Betty donc quelqu'un aura toujours ritongo bon bana poto boka moté pour ndeko na biso moi ça moi soni sonia jenga samole tala mona moi ça kitoko yeyo abali na mte na monsieur le Kitoko yango to remettre un peu que solo la présence ya achama voteur par rapport ya arrive kono azo ya na kati ya mboka na e azozonga to koyeba pourquoi ale ko sala nini yango to na réunion to remettre un peu que solo la achama voteur par rapport ya présence ya achama voteur na niveau ya Luanda mais précisément awana kimbangu chez Joamor et sika wapi balobi événement ko inda pe koleka chez Joamor na kimbangu to solo la un peu na achama voteur. Bonne été papa. Bonne été maman. Ngai comme nanga acha mon voto pas grande na uti Paris. Nazali na lingala baloba Thomas ya maréchal Rive Kono atindi ngai pona ko superviser misala oyo yako sala awa. Atindi ngai na makambo misatu onga na ko sala awa na ye liboso pona bandeko ba yebaka yete ba yebaye. Deuxièmement abeti alobi na ngai kende solo la pona avril tango ngana koya et kozala événement monene po boyebi ezali date ya liwa ya Papa Wemba 4e anniversaire ya liwa ya Papa Wemba. Alors ba invité ba saper nyonso bazala wana po soko lobi Papa Wemba donc mbala moko ezali religion kitendi. Donc ba kitendi c'est so ba linga kolata. Donc ba lata bien etinga boye, il faut baza. Omoni bozala. Na lati kaka yoji ama moto. Biso toza toujours na kati ya religion kitendi yoji ama moto. Banda le kotiti na se yoji ama moto. Donc rive à lobby bana ya Angola nyoso. Yaza mwana ya Angola asalaka pe orchestre awa Ango Star. Soki bobosani génération moko boye eko rappeler bino Ango Star. Mais tango ya kende na poto, akende poto na 23 ans, 24 ans, akomi kuna nzambe salike akutana na Papa Wemba. Potango wana Papa Wemba azali kosala banzembo ye na Nyarkos. Yepe asoli na Papa Wemba, Papa mabite, yope lokolo za mwana muke na ligipe na yoka makanisi na yo. Yepe asepeli kosala nzembo na Papa Wemba. Nzembo wana ekartonaki na ndenga mukete ekute koma ekobeta na ba concert ya Papa Wemba nyonso. Na pesa bino mwa muke. Nazalaka très gentil kitende bongoli motema nanga Alpha Emporio. Et puis kosukisa ke botika nalata nanga po la vie eza mokuse. Yango moni biso ata tokoli na mbula metolata kapo la vie na biso eza mokuse ta mususu. Oyo bomoni yelelo lobi bokomona ngati. Kolala kolamuka eza habitude te. Yango frère na ngai afuteli ngai ticket avion, afuteli ngai hôtel, alobi kende kopesa masapo ya makambo na tindi yo. Mais réunion le kindeng. Réunion eleki très kitoko na yoki mutu na mutu baragima mutu na mutu na monike avenir ezali. Makambo ekokende kitoko na mois d'avril.
eloko esengi na musala oyo ye aponi publicité ezala makasi. Donc soki pub eza makasi ekokende malamu. Problème ezali awa mingi balingi bayeba ki ye Rive Kono. Rive Kono azali jeune moko akendeki poto très jeune. Na nzela na ye akutani na Papa Wemba, akutani na Nyarkos, akutani na Kester, basali makambo na ye. Aza première jeune oyo yemba ba bilamba oyo biso tolataka ti lelo bayoji ama moto eza baboule na ye azali chanteur ya Saint-Esprit. Potango ye yembaka banzembo wana azaki mwana muke. Mutu moko te andimaka ke babilamba wana ya yembaka tokolata ngo ti lelo biso tolata yoji ama moto tolata isemi yake tolata bilamba nyonso ya yembaka. Alors na bane moko boye pour votre information ndeko akendeki na musique world akomprenaki ke musique oyo biso ya bakongolais na baangolais na bakongolais Brazzaville tobenga yango musique ya ghetto ekopesa ye mbongo te. Akendeki na ye na musique world ake likolo akomi kobeta na ba États-Unis na ba Australie na ba Nouvelle-Zélande na Europe mobimba azali kobeta. Alors diku tomoni Papa Wemba ye kokufa, Nyarkos akufi, Kester akufi, ba Camerounais, ba Ivoirien ba balinga musique, ba Sénégalais balinga musique, ba Malais balinga musique. Balobi non, mwana wana yembaka banzembo ya kitoko wana akende wapi? Balobi azali bango nyonso bakomeli ye, basali ba video, balobi lokola bango bazate. Religion qui tende koya kokufa soki yozobi te. Yango moni alobi ke oui nandimi kozonga na musique oyo ya biso bana mboka. Mais atiki pe musique ya world te. Yango asengi ke biso banso batu na ye na ba balingaka ye na ba bayebaki ye te bameka koya baya koyeba eloko nini yazo ya kopresenter sikoyo bilamba ya sika po bayoji tolati yango bambule bele ye moka lobi naza koya ko changer religion kitendi yoji ekomi elamba kala bilamba mususu wana ekomi ya kala baisemi yake nalingi na kotsela bino bilamba bokolata lisusu pendant 25 ans c'est-à-dire kitendi botika te. Omoni biloko oyo totika te omoni écharpe ya Japon oyo eza Japon. Tolobeli Japon mingi sikoyo ekomi tolobela alobela makambo mosusu bilamba mosusu biso mpe tolanda yango mpona ba 25 ans oyo ekoya. Avec Picardie, bango basape basapeur, basape bapandisango par rapport à la basapeur na habité. Est-ce que trophée que vous allez à bango? Tout trophée oh rive qu'on a tiens pour la basapeur que vous allez à banane. Tu me capes que solo là, bonne nuit c'est maman. Vraiment qui m'est allé maman. Par rapport à ma cambozo à l'ambo comme Pepe Moye Makasi pour un hommage à Papa Wemba peut arriver vraiment la remercie mingi pas président Nangai Rive Kono, Saint-Esprit, Maréchal, Oyo Petit Nayo, Azan président Picardie. Vraiment Picardie, tout ça quand on a simano président. Et loko tout ça là qui n'a pas tout tika ngote tout ça n'a pas vraiment na c'est peu les sous kokuta na mukola lelo. Ko beta lisu lisolo oyo les kaka la fois passé na aéroport au bouka aéroport donc yo a tout yo vraiment président on a la satisfait donc tu rebuka pena turo kolemba sous te président turo no telemi boy telemagamba la mort Picardie vraiment bana simana yo vraiment na c'est fait mingi président kokuta na biso na junior vraiment salinga bien vraiment président téléma vraiment trophée au babongisi banane barozwa pour makambo eza mais président trophée babongisi aweza pena pour na biso Picardie. Président Ebi qui est na Kimbangu, staff moi ali Picardie donc les staff à ba mettre.
Donc vraiment, ça staff à Piccadilly. Merci beaucoup, merci Babi. Ezokeneka boy réunion. Qui toujours ma vraie chérie, oh bah c'est là toujours arrivé kono, Babi arrivé kono, ma fille oh il y a disque bah zauzé là toujours moi le bar par rapport il y a arrivé toujours il y arrivé kono, Babi hommage à papa Wemba Tozawana na ma vraie chérie Babi boroluka bango na mwinda mukono ba kozala boroluka bango Robert Alimière dango na me ba fille de disque bango yo bazo c'est là arrivé il y arrivé kono lilobani bokolo ba pona arrivé kono plus vite possible. Donc minga lobeza teto zela ka maboko funga matala ka yo leader Babi basi basa Luanda to zela vraiment maboko ko funga. Bon yo loba minga ezate et lobi na ngata collègue na ngata donde ka omona tozo zelo ka papa en tout cas maboko funga ma to zelo to yambo biso ba fia Luanda tout cas omono pende sa biso bien. Aïe aïe aïe. Vraiment, minga lobezate dans Rive Kono, dans tozo zelo penza maboko funga matala ka ba fille disque, ba fille Luanda ba vrai chéri ka tande tozo zelo penza boss de boss Rive Kono do yo yebi kwa tala ka ba fille ronde bazali. Babi yonde na temps. Baloba kaka tozo maboko funga ma. Basa Luanda ba zelo ba vrai chéri Luanda ba zela. Poso ba zelio te wana etali bango ba raté soto lobité la place no bat musuba ko lobate dans to selo mama fumama dans to zelo mato sala oyo yo ko lingato sana kati ya Luanda donc nous ba gros bisous na bino vraiment. Merci ma fille de disque ya Luanda balobi parce que c'est toujours arrivé quand on a kati ya mboka balobi hommage ya papa Wemba hommage babi c'est 24 avril ce rendez-vous à ne pas manquer venez nombreuses boya babi ba saper ongai dans la région qui tendi ni nazo lobela bino na boyi nga bidamba o ba parola balata na molili to boyi ba sapatu oyo ba sala ngona mafuta mbili zongenga na huile to koso paselo likola ba sapatu na bino rive kona bi original les alongo na mutu o azo sala prière na bosolo boya na ba originalité na bino ba o bobomba wana ba bitozo c'est là avec ba frère chéri ba lobi bana basi bolata ba bi bana basi omonde balata omonde ba telemi mais ba rotelema mukolo wana makasi ouais bozo je système ba bere babi latande bere zala na système a bere rive kona lobi jour wana bere na bere ekoinda mais choucha lumière rolata siko bere ya yoji amba moto na rozana bere ya yoji rive kona ya yoji bango ba ka douleur na seki na ngabo ba ko ka bango te zongi na mboka na babi toujours Angola ultima ora yango nde makambu chaîne moko na kati ya Angola soko leki na chaîne ote seke oyangola te choucha lumière babi papi sika to la to bana pe kangol bana mabor boya ebele ba saper nyonso ojenda ba saper ya kuka babi boya les amis de la SAP boya ebele défilé kozala défilé de monde ba saper boya rive kone le maréchal pardon bazwa douleur cette fois-ci ba rolate lamba après 25 ans. Griffe nini aïe boya rozwa griffe pasika yoji eseleki semia keleki ba Yves Salon eleki ba Christian Dior eseleki boya oh Jani Versa ça saleki ba biri be kona lobi boya rozwa ma basika na bude na nga na bude na nga Robasha na bude na nga le maréchal merci ezokenegi les solo la mouké par rapport à équipe, il y a sensibilisation, il y a promotion, il y a publicité. Bango yo to so tambona bango, to so zana bango, ceux qui moni ba polo y arrive quand on en sorte, c'est que ma cambo pe sami kati na bango, to ko meka un peu ko solo là parce que mvota ku vote bango si ba bandi abi ya sa bandi na epenza le maréchal réunion les kindeni parce que yo za mutu oyo il y a publicité, on peut sa promotion en tout cas le maréchal réunion l'équipe vraiment qui toko chaleur et les belé na longo lignonso mais naza bien habillé maréchal to yamba maboko fongwa ma petit na yo les bagarreurs ya sapu staff Piccadilly respect mukolo na ki arrivé kono qu'est-ce qui t'ont amené moi na moko ya papa arrivé à romona ndeto ko sala eza plus o tsaki liboso eza plus eza la plus to la samusala o pari pasala
o bato bayebi nanu te tolakisa na miso ya bato bayeba ke Parive aza nani Parive aza nani tolakisa na miso ya bato. Merci beaucoup à moi aussi en tant que yo pe muta marketing et collègue nini po yo za babi ba téléphone il faut collègue ça ba ngamnya ke kitoko yo za ka chef à marketing et ko kendeni. Ouais, tant que chef à marketing Kams bravo. Les qui a bravo banini eza pena que tout ça va arriver à yo maréchal tout ça a pona yo na mère na biso pe tout ça a to ebika ekira bien mais nzamba kumisa mara to ya mona 4 de février de maboko afungama en tout cas par l'exception nzela jour à papa Wemba et ça appela makasi pena pona biso on a idéologie à papa tout ça kana sima papa toujours tozoli la papa et longo mona yo. Bonne chance et bonne arrivée na kata mboka Angola tout ça kana sima na toujours. Merci beaucoup. Bana Paris, bana Europe mobimba, bana Schengen, bana États-Unis, bana Australie, bana Nouvelle-Zélande. Ceux qui biso banso, tozali lelo awa. Pena le 24 avril tozala lisusu awa na Kimbangu et pas Junior. Junior yeyo. Bato ka que Junior a mukolo, non, aza mukolo taza jeune. Aresisa ba faire. Azali en même temps mécène, en même temps producteur. Yango moninga chamo voto pas grande na présenter bino boss na biso donc mutu oaza ko kamba masolo nyoso na kati ya Luanda City yeyo Junior o ba yeba Junior te ba yebi ba o ba ye soko leki na Junior te o beta concert na Junior te ba yebi ote ba jeune defa ba lekawa ba redi amisi ba leka awa ba Kofi Olomide ba leka awa ba Papa Wemba ba leka epa ya Junior c'est-à-dire tango boyokaka concert betamaki na Kimbangu eza lokwa litonge matonge c'est-à-dire epa ya Junior ye oyo donc mécène grand prêtre donc aza nyonso donc tala kaka tala ba édifice ya tongi donc Junior boyokaka o tozala ke pas Junior yeyo aza pe mwana poto pe ya tongo. Merci. Merci beaucoup à Chamavoto balobi makambango ke karaboye makambango zo pesa makaraboye balobi bientôt là balobi rendez-vous bon se préparer hein na ba parler la bino bon se préparer Rivecon nazoya avec puissant le maréchal bon se préparer balobi cette fois-ci bon match ya Papa Wemba et ça on a ba mboka tout mais cette fois-ci au match ya Touroyo et kozala opesi mwa aboyi babi ba témoin oculaire babi soyo yakana bidamana yo zapela nzoto lamba pour Rivecon le maréchal aye mabe balobi trophée yangwana ba pesi bino profiter ça na trophée na ndaku na yo ba meilleur sapeur ba temino sapatu yangwana yoji ensemble ya veste ya yoji oh ngana yemba karaoke oh robeta karaoke na ko nzembo ya Papa Wemba azawana azana ba prix na ye ngai eve na ngai ozapi Marcel na be bisalu babi bolataka bolata boya toujours kolata za kitendi ya ta Rivecon le maréchal pardon papa batika yo ozongisi bango mboka le maréchal bazongi mboka le maréchal bayoki douleur aïe talanga ba versas na nzoto nzambe nanga shusha lumière alati versas na habite mukolo na Rivecon na kolata nini parce que ngamoko na kozala wana na kolata nini bravo zwa penda ba comprendre que tchatche yango yo na nzoto eza nango lokuta te babi makambo kitendi il faut tangela ngo balati te pona nini Rivecon azoya babi boya wana album na bino yangwana sorti album na bino boss bokoya boko sepela bokoye ba ki Rivecon na ba oyo bayebi na ba oyo bayebi te mwana mboka ye azongi na mboka na ye azongi na mboka na ye Rivecon azongi na mboka na ai